oyo ezangaki esili komonana babi ntango volonté na yawe emonisami na kati na mokili babi bato na mokili to bato bayambi volonté wana bakoyeba nde kozala na esengo ndemo mpe epa na tata mpona kosanjola ye esengaki ete oyo baza na molimo bososoli na kati na molimo bososoli bakoyeba nde kocomprendre oyo tomoni force na yawe ezali na louange e na kati na kozala na force na yawe na louange fu koyeba louange nini oyo mutu esengeli ayeba nde kosanjola yawe. Amen. O amen libota. Parce na kati na louange différence ezali babi David abande koyembela yawe e David abande kobeta pe lindanda baye kotelisa pe Paul na Silas na kati na ekangeli na prison balongwaki pe a partir ya balouange libota. Amen. Amen. Oyo baye kotelisa biso lisusu Moïse ezali na bakantike ayembaki baye kotelisa biso lisusu eza Kriste ayembaki pe bakantike oyo baye kotelisa biso lisusu liloba nde aye koreni bakantike wana nyonso bayembaki libota. Amen. Amen. C'est ce total David ayemba bapisombe ce total na kati na David ndenge ayemba bapisombe ezalaki reine ya baroi elakisaki ete mikolo ekoya mutu moko akoya po afungola makambo eza ya kobatama me toye komona Paul na Silas eza présence ya mute na mosakoli oyo na kati ya Silas na kati ya Paul bazalaki na kati na ekangeli me bayembi loyembo me na kati ya loyembo wana eye force e prison efungami babimi libanda. Amen. Amen. Seke total na kati ya bakantike ya liloba ndomoni na kimia totiaka kantike ndomona masanjoli totiaka kantike ndomona salongo totiaka kantike ndomona matinali totiaka kantike bakantike wana eza mpona korenir force ya bato oyo balukaki elongi na yawe. Amen. Amen. O amen libota. Amen. Me na trois trinité oyo toye komona eye kosangisa biso toye komona na kantine Moïse de l'agneau Moïse ayembaki force na bato na kala et Christ aye koyemba accomplissement ya deuxième temps au Nouveau Testament mais liloba mpe ekoyemba ekolakisa ete na mayebalakaki esali accomplissement na nzela ya molimo. Amen. Amen. C'est que ezo symboliser ete ndenge balakaki soki molimo aye akotambola ndenge bato na kala batambolaki c'est que ya accomplissement ndenge molimo balobaki ete akoloba makambo oyo bato ya kala balobaki akokomplete makambo oyo bato bayebi te libota. Amen. Amen. tomoni mpe na ta molimo wi na kati ya ta molimo nde toye koyemba 7e trompette bato ya kala bayebaki te wi na kati ya ta molimo nde couverture ya clique eye komonana nde toye koyemba cantique nouveau loyembo na sika libota. Amen. Amen. oyo na kati ya loyembo ya sika eye kolakisa biso cet esprit de Dieu oyo evandi na kati ya bakantike wana oyo eye kolakisa biso force oyo ami na premier esprit eza louange wana eza premier force oyo tanto tosimbi louange nde tozobouge tron na yawe na kati na louange bakantike oyo abongisaki bakantike oyo apreparaki mpona libota na ye metan ekoki esengeli tosanjola yawe seke moto esengeli mipesa na masanjoli libota. Amen. Amen. na kati ya bakantike toye komona seke moto mpo mipesa na matinale nde bakomi bien babi soki moto aza na pasi akoluka kende na kati na etonga akoluka kutana bampaka lingomba balobi bakopakole mafuta bakoyemba nzembo apres koyemba nzembo mai nyonso ezalaki kati na ye ekoyeba nde kolongwa libota. Amen. Amen. wi na kati ya bakantike nde ekotelisa biso babi likolo etatoli yo mokili esanjoli oyo na kati na likolo etatoli ye na kati ya mokili esanjoli ye komonana parce que bamangomba bayaki bayembaki banzembo ya bato bamangomba bayaki bayembaki banzembo ya moto bamangomba bayaki batalaki soki batali mbisi na mai soki batali ngomba soki bamoni nzete bakompose mais oyo ya liloba yawe abongisaki ute bandeli ete baponami bakana kosanjola ye. Amen. Amen. O amen libota. Amen. salaka mpe fort oyeba mpe bakantike parce que bayike bazana soki oyebisa yemba ata 5 kantike ya koyeba te oyo molimo bakantike nde eza premier force
or tosala effort na kati ya cantique nouveau babi louange eza na kati force eza na kati oyo ebendi ministère nyonso esprit oyo ezalaki na saint esprit esangisi yango na kati ya cantique nouveau toye komona deuxième cantique nde toye komona mpe la ville sainte oyo balobi ville eza na posa soleil te ville eza na posa ya lune te kaka gloire oyo ekouta na trône na tata nde ekoya koklere na kati na ville sainte amen bota Amen. omoni force ya liloba eza na mosali te force ya liloba eza na mondimi te force ya liloba eza na misala bolingo mpe présence na yawe tosala effort yo na présence na yawe osalaka nini na kati na ndako présence na yawe osalaka nini na kati ya liboto présence na yawe osalaka nini na kati na etonga présence na yawe osalaka nini na kati ya baserviteur présence na yawe osalaka nini na kombo oyo sa grandeur ayeli biso ya liloba na amen bota parce totali bato na mokili babeleli nzambe ake bagangi oro nzambe nde moto ozomona ntango ozosala malamu epa moto ozomona efungolaka mpe banzela ntango ozosala malamu epa bato ozomona efungolaka mpe banzela esengaka ete moto azala na victoire yamoni Christ aye kolakisa victoire yamoni Christ atikaki victoire nde alobaki ete natiki bino na kati na mokili mais natiki bino dans l'espace pour la différence entre bato ya mokili na bato ya likolo amen Amen. différence yango toye komona lelo na kati ya péché originaire babi te kobomeza mabe togarde souffle différence toye komona na ntina na losambo ya kosambela na butu te ya kosote na butu te ya koganga na butu te différence toye komona yango na kati na kombo ya nzambe oyo bato bakamataki bakombo na baréférence na bible bakomi na bamiri libota amen Amen. mpona kosymbolize peut-être bakombo batiaki yango nde ezalaki vision na yawe or ezalaki vision na yawe yango te oyo aye kosymbolize ete au commencement na kati na commencement nde parole ezalaki liloba ye nde azalaki mboka na nzambe eye nde azalaki nzambe babi nyonso esalemaki na ye ndongo na kati ya bakantike nde eza na kati ya kombo ya liloba na nzambe amen libota salaka effort oyo na kati ya kantike wana ntango esimbi kombo ya liloba nde liloba ezomanifeste nde toyembi liloba engengisi nga emonisi nga nzela ya solo bandeko bazomona bakoseka bakotuka me ngai nakotika yo te parceke nasimbi nzela ya solo amen Amen. to comprendre masanjoli to comprendre matinal to comprendre salon to comprendre dimanche parce que eza jour eya kofocalize baélément nyonso na yawe po ete nkembo na ye emonana na kati na mokili amen Amen. amen libota Amen. na mokuse to na molai tolinde yango wana tosimba bakantike tosalela yango parce que eza force oyo yawe azosenga katikati na libota amen Amen. amen libota yawe abatela po ete kimia ezala na mosuni kino na molimo amen Amen. mayebisi ezali boye lelo eza mokolo ya mercredi samedi tokozonga na kati na